la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Mbote maman. Mbote papa, ngana ma fufu na ngana oteta fufu. Malembe. Kombo nani? Kombo na Maleyani. Mama Leyani. Tomoni awa na kati ya zamba, o na mboka nini? O masengi na etia manyoko na mai siko na osokola ngo na otanda fufu na kiano. Na kiano. Na kiano. Na kiano. Tuzana province nini? So tana province nini? Province ba Congo no? Ba Congo. Na secteur Lukunga Mputu. Secteur Lukunga Mputu. Ah bon. Donc awa manyoko lona kiango na nini? Na lona kiango na 4 mois. 4 mois ya 2024. 2024. 4 mois. 2023 ou 2024? 2023. 2023, yango ça est déjà une année. Ça est une année. Presque. Une année et demie. Une année et demie déjà, ya na olia. D'après ndongo longoli yango ebimi quand même quantité moka ebizobi ma. Ebimi kitoko. Volume moka ya. Minene pende boti pende kitoko, nzambe penda sungi. Namba sungi. Olona ki combien d'hectares maman na biso? 2 hectares ko. Oyo olona ki. Munene. Na buwana kombo buti oni buti chumba kani na kisuzani. Chumba kana kisuzani. Kisuzani zo bota kitoko. Kisuzani bota kitoko. Wana bota ka minene. Bota ka minene. Minene. Bozaka utaka wapi wana? Utaka na bilango to sala kaka. Projet bozaka. Nana mimina ka binongo. Ngambo kaka. Zoka na bilanga. Na makasi oyo lonaka. Nanga mukuna bon pardon makasi obenga ka batu baba ide to sala ka makelemba lelo toke ya muninga lobi toke ya ngai to sala ka batu misatu ka bongo so likansini etinda ka bino ete bo sala kaka kwanga elobo sala manyoko e makombi kedi wotindi pina Kinshasa bikedi pe to sala ke biso to teka ka na Kazangulu teka na Kazangulu bimana nzela Kazangulu nzela Kazangulu mena oyo d'après yo nako sala ona otia ba fufu ozo sala fube osala kwanga to sala ba fufu to teka ngo na depo monga fula limana monga fula awa sikoyo ero longola kisi mete mpe mo lisolo ero timoli olongoli poso apo va kolongola poso na timuni na tete yango kolongola poso siko ko teta na memi na mai na memi na mai sali 2 jours 2 jours na yena sokoli yango na mema na otia na mutalaka yango zo tia mutalaka mais mbule déranger mbule zo déranger to jiko accompagner oza na kilo na mukongo totala mutalaka ndenge boto moni a lisusu to moni mupanzi oza pona kwanga kwanga voilà to accompagner mama na biso omoni ke tozali mibali ya pamba te foto tambuli te na zamba te ko somba zamba te ko tala kaka bazamba na bino te ko tala mboka ndenge nini bo vivre na masengo condition de vivre na bino et puis ouais on a fini quand on a mbula on fini pour na mbula on a fini pour na mbula on ne mutalaka mutalaka nde yango ngana tsaka chantier na ngande yango chantier bobengi donc parce que déposer manioko voilà on a siko na opasula ngo na otanda mais mbula ka mutu e déranger mbula ka zo déranger fa ba chassi nde za mukie période de côté za période moko difficile ya mbula kaka moye wapi do fuwe kauka pasi donc ça censé ils obligé ya kozala ka de temps en temps na zamba pour que son mbule bandi soko za kina mboka fo ya mbangu fona ya na finiki allez na fuso mbula bonete bo na finiki na finiki mbao ya na oswa oyo na otsa na kiano meka pe ko beta lisolo o manyoko ni ko bibuti nini bosalela ki kisuzani na chumba kani bota kitoko makasi sala ka 2 jours na mai 2 jours na mai olongoli manyoko ndeti bo na longoli yango ya na otanda na kiano na kiano boutique nango sala ndenge ni pozo ngo boutique nango kasi na senga ka pa baningo bakona ngo ale o senga ba opesa otia siko ayo longoli boye boutique wana sala nango ni oteki to na teki te na okunda ngo lisusu pona na 11 mois le na baniko vuzwa ngo sikoyo
na okona lisusu soki navuzi nakundi yango donc pour que ebeba te okundi yango nano nakundi yango nano olabourer partir okundi yango apo timola yango na 11e mois po okosani mpo nalona yango lisusu nakundi yango ale na yango soki nalona yango lisusu mpo nalona yango lisusu epesa kitoko makasi mosala oyo bandango banda nini banda 2000 na bolenge banda 99 banda 9 nga nakuta nanga braza na ye nde libala awa na mboka oyo na libala na mboka nakuta nanga braza tokutana na mobali nanga tolingani kuna nasali 30 bosomba bazamba awa bie bolua zamba la bango ya famille zamba la bango ya famille nga siko na ye libala na Brazzaville za Brazzaville na yekoli yango kaka oyekoli kaka koyekola koye awa osadapte momo komi mbala moko na komi na 99 depuis 99 mais na Brazzaville na awa na Congo central o remarka nini na oyo tali bon côté ya bilanga bango baleki biso be biso biso to leki bango Congo leki Congo leki Congo RDC leki kuna eza mpe na basi lokola bino mpe kuna basalaka mosala oyo boye basalaka te Brazzaville adeki fiere asalaka te bango koteka kaka na magasin biso nde bakinwa moto tala toke kuna le tobandi kobose siko bobose makasi tobose makasi kinwa mpe nabosaka vraiment congolais ezosenga kaka moyen ya baposibilité ezala banzela ezala malamu possibilité ezala nzela ezala bien omona makambo nyonso mpe ezalaka mpe bien mpo kotala boye vraiment ezolakisa ye ete mabele kote oyo biloko ebotaka kitoko a part manioko neti biloko nini oyo oyebi kote oyo omeka mpe simba kitoko neti bambwengi esimbaka nango okona m3 ebundeli ozwa mpe ebele bambwengi esimbaka ebongo litungulu to mpe masango tokonaka yango te wana sikoyo bato ya bajardin boni basalaka yango en tout cas sepelisinga makasi mama na biso na balandi bazolanda yo komona ete manioko kitoko boye lokola manioko lokola qualité ya boutique ya papa na biso oyala oyo aza na niveau ya na niveau ya mutiene na route nationale ekeye numéro 1 ya Kikwete yeba bimisaka kaka manioko kitoko boye kokama mpe lisi na Congo central bamisusu balobaka ete Congo central ebimisaka manioko ya mikie minene takutu yango tala ya minene mpe yango oyo tsumbakani na disuzani moni nyoka munene mpe yango oyo en tout cas opasula yango ebotaka kitoko eboti kitoko umoni ezolakisa mama na biso kiyoko eboti ma bien makasi moni munene penza makasi vraiment da kwanga nango mpe so liye fufu nango mpe so senti pembe kwanga mpe kitoko pembe vraiment tsumbakani ebotaka kitoko oh là là maintenant ozoloba nini na oyo teli bongo kote ya nzela toyoki ete na masengo balobi ete boza na badifficulté mingi po tomoni toyokaki na matoi kena bomisaka babiloko ya kalite bien tomoni kwanga mais kasi na kititi na zamba namoni lolenge kani mama na biso asali récolte ya manioc mpe atia yango na mai mpe asimbi nde asali nini azokotanda yango na chantier na ye mais na mpo na nzela bozoloba nini toyoki ete tomoni route babengi bongo ya sekomafi ya sanda ezokoma ntina sanda tina luzumu ekoma penza nzela pena fe ekoma kitoko ekoma penza ndenge nji basereze ekoma pena tinsanda omona tozala bien ekoma mpo bimakini pasi tokoma bimaka nzela kazangulu ata tosali bafufu tomema na monga fula fe biso tokende sisi fe soki ezokende monga fula mpo nini bakamion nde eza te ozomona kamion eza te yango ezotinda biso tokende na nzela monga fula ozomona fo nsanda batia prince bakamine ekoma kitoko wana mona pamba tonioka mafort ozomona eya kaka bongo mpenza yango mokonza mboka eya mpenza wana tisanda pene bimi wana omona bien ekoma kaka ndeti boye okemonga fula me biso tofa tokende akini sipona bosaka nini manioko bomionga basaki yango na moto to na mwituka oyoyaka camion soki tosoza na chance camion ezi course kote oyo tokopere ememi soki mpe camion ye nango te tobomba kaka bafufu ozomona tozobomba kaka bafufu fo camion nzela ebonga nzela ekoma kitoko ozomona bien esepesinga makasi fu kitoko sans côté tandis que parce kaka eza kaka po na moment oyo tozali toza na moment oyo mbula dérangeaka mingi fufu ekomaka cher makasi maintenant kote fufu ezali kitoko mais moi ekoboma bino epe na nzela oyo ezotalisa ete oza na difficulté nango kokoso ezali vraiment makasi na kote wana mama na biso balandi bazolanda yo ya diaspora bazotuna motuna est ce que na milieu oyo mpe bato batekaka mpe bazamba bazali
bato bateka zamba baza te baza te kotoka koluwe terrain koluwe ka terrain balingana bango koteka te po mosusu mpona bazamba famille omona mpo ateka perte soki oyo oluwe na yo obi omoni esika na yo osombi koni na yo osala na yo osala makasi ya fufu eza makasi ya fufu olongoli koni oluki mutu asali yo fufu parce que namonaka ye ete beaucoup plus bakote tozokenda ya plateau même Congo central kaka awa eza rare mpo mpona bato bazosala fufu nge esalingi esengo mingi mama lokola yo babengani bongo femme battante na kati ya zamba mwasi ya pembe kinois confirmé atiki alandi bote te alandi kabelo te alandi yo to basili te na misu aye kote kokota zamba kosala bilanga oyo bazoloba 30 na kati ya ville province na Congo central depuis 99 bana babotani bakoko bana 5 Mungo komene Mose Grand Montard afana na zana kini. Vraiment. Omana biso wimwela. Mwasa makasi. Bwende tozoluka. Po Kinshasa tombwa Kongo tombwa. Danser. Koyiba pasi ko sala oko politique puis ngone zo boma donner so pesa na politique mais banyoko babosa ni ete culture agriculture nde babengi. Sanga pe kuneza to ko kende te o filmer pena bien bien. So katika mba. Voilà voilà ne fantastique pour na hotel Sabina na Vincer. Kane babilo Congo ezowutela o mama na biso ataki na mai na kombo ya maniok na boutique na ngona kombo ya Kisuzani na Chumbakani. Voilà, tel le résultat ya boutique Chumbakani na Kisuzani. Restez toujours branchés sur votre chaîne télévision Fantastique Info Télévision. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de...